moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambola ma buyukiti bukuyoka kaka Kinshasa na biso in eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon jima sala ilo karata kate ya ona benga ga yo jima mokende umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB tellement Kinshasa eleki partout jima mokende umela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi mbate bakino ape bon dimanche na mabota na bino nyonso bienvenue na magazine na bino bolingaka nini Kinshasa na biso KNB lundi tolakisaki bino réaction ya baproche ya Papa Wemba sur mort na ye ngai oyo boyokaka Papa Wemba pesa kombo ya Kokoringo ngai na ye tobandi bomwana na coupe totangi école moko na Saint-Jean-Berckmans comme ye azalaki kulutu na ngai ya ina ne ye 49 nga 50 totangi esika moko place mpe tokendeki kokutana na mombele Adrien oyo boza koyoka Nyarkos émotion na ngai ezali makasi mpo nouvelle oyo ezwaki ngai na église nazalaki na église ntango babenga na ndimi te puisque le mercredi ve ya départ na ye tozalaki na ye mvula nde moto ekabolaki biso ye akendako bon mpo azali toujours kobenga ngai toujours petit frère ngai nazobenga ye toujours grand frère petit frère ngai nakei de retour tokosolola retour na ye yango émotion nazali nango nazoloba na bino kaka courage ezosala ngai liwa ya papa ezwi bato lokola kake nga nazalaki te nazalaki na Goma nayoki ke papa akufi nasali nyonso nazala mpona honneur papa wana apesaka ngai motema malamu azalaka nango vis-à-vis na ngai yango nakoki kozanga te na matanga na ye souvenir ya Papa Wemba mais oyo moko ezali ke lelo soki nazalaki président Rachidi Kupa mais l'air Papa Wemba abwakanga le président Rachidi Kupa yango moni ba mususu nyonso bakoma kolanda yango et eza honneur munene pona Kalimazi Riva Lombume Kalimazi bon na film la vie d'elle na joué qui rôle ya Mongali quoi batatu na kwa Mongali mais baninga na ngai bankula na ngai batu binga na kombo ya Riva nouvelle quoi qui bavane ko benga ngai na tongo coup de fil tu vois sanga qui sanga papa kufi pa boss na boy kondima suka il fallait se rendre à l'évidence quand on a dit na benga moninga mususu Jules Maswa a téléphoné tout à l'heure donc tu benga bisanga que aolela zolela makasi tant zolela kudatina likambo le benga ite bisombale to comme na téléphone lokaba nikete bandolela papa qui bon voilà. Au début j'ai passé donc au catéti c'est quoi mais après tant que na aéroport mon corps est béni, na moni maman Amazon, la bana, ça n'a pas si souvent les cas. Donc corps ya Papa Wemba yango moko et remettre ma cambo en place. Sinon ndenge bakotsaki na morgue. Tozongi na ko kokota na kati pe na tala na mona ende na komi bon.
souvenir c'est belé pas que le belé là par exemple peut-être lobby pas plus tard que hier moninga mo la benga na France azaki diplomate l'ambassade de France à Monsieur François Bélorger. Il m'a papa au Japon. Pendant ça tourné au Japon, vous avez parmi bateaux la découvrir qui valeur intrinsèque qu'il y a beaucoup. Et tu te souviens na annonce il y a naissance ya mwana na ngai. Papa mamuta na saki yake moi si na boti ya zaka na kisasa diplomate ba eteke moi sta boti na Paris. Bo bozali bilo bale ba biso komo bolinga ko pesa mwana. Na biso ko rappeler nga beaucoup na biso to nga ambiance trop moi to pe comme ambianta. Ah mon colo pas. Le colonel Jagger, ami d'enfance. Tout cela il a lobby, le colonel Jagger à Napoto. Kuna aïbisinga que bourgmestre ya commune ya Mons, ya Jet, na pe commune comment commune Saint-Josse, voilà. Commune Saint-Josse et la commune Mona Bruxelles, bako sala hommage moka munene pour na papa Wemba et basengaki na ye colonel Jagger asala témoignage ya homélie ya papa Wemba atindela kinga yango na tanga yango soki nazali na quelque chose ya ko ajouter tu ko corriger. Sur la peine baninga totala comme ça n'a pas quoi la zone Célie yango aza très affecté. Aza très affecté quoi. Même moyen akita aya ezate sûrement kaka mokolo ya mardi tolakisaki bino lancement ya messe ya marathon oyo esalamaki samedi 30 avril na chapelle ya Radio Maria. Chapelle de Radio Maria en ce moment où nous allons lancer, entendu plusieurs fois, cette course de solidarité en faveur de notre radio ici en République démocratique du Congo. Maloba Masangani Mibale Maria P Marathon. Marathon to ebite zali Koki Mambango. Maria euti na Vierge Marie, ngondo Maria mama ya Yesu Kristo pe mama obiso. Yangwana marathon elingi koloba Koki Mambango elongo na Maria na mama Maria. Elingi koloba nini mbango wana ezali mbango boyambi. Mbango pote tokoka kosunga radio ya mama. Pour Radio Maria tozalaka na publicité te tobikela kaka mabonza ba Kristo. Yango wana mobu na mobu to organisaka to pe to salaka marathon nezalaka mingi na mois de mai na kisasa mobu mo etoko mata mois de mai pe mois de juin pona ko salisa radio ya mama ba e balandaka radio ya mama ba koya na libonza na bango pote bakoka ko soutenir radio ya mama tolingi to sala te radio ya mama Radio Maria ekende pe na ba province mususu tozali déjà na Kananga na Bukavu pe na Goma kasi toza déjà na ba fréquence ya ba ville mususu RDC alors pote toko kako kende na ba ville wana lokola Kisangani Mbandaka Bandundu Matadi Mbujima ibongo na bongo to sengeli na lisungi ya ba Kristo banso mingi penza ba ya yamba katoliko kasi na bandeko basusu ba protestant ba église de réveil mingi balandaka Radio Maria ba kokipe kopesa makoki pona nini te pote radio ya mama ekoka kokende bipai biso na RDC to sengi pe na bandeko ya Brazzaville pamba te bango pe bazali ba auditeur ya Radio Maria bango pe batika la simate na marathon et ba mema pe libonzali ya bango po ya kosalisa radio ya mama to s'engager lokola bana ya mama lokola ba chrétien catholique ya ko prolonger to pe ya ko élargir champ ya message oyo to uti kozwa mokolo ya lelo c'est-à-dire ndenge père auti koloba marathon
Radio Maria et vivaka na lisungi et vivaka na publicité et ça la publicité et vivaka na lisungi ya biso ba Christ yango na biso lobi to ko mobiliser ba Christ nyonso o balandaka biso mikolo nyonso na télévision pour ba contribuer montant okutu sango na mono ndeza mukie 100 000 donc en tout cas il y a même plus, c'est-à-dire que nous avons besoin de $100 000 pour nous fungola ba radio mususu à travers la République démocratique du Congo. Mais je crois que les chrétiens catholiques ont yebi na kanisa montaona ekoleka et comme ataba 200 000 ba 300 000 comme ça Radio Maria ezala na Congo mobimba et puis to sambela ka elongo ezaka esengo ko sambela elongo yango na message na pesi na batu nyonso ba chrétien nyonso balanda biso que Mariaton oyo tozoko kenango ti fin juin mutu na mutu alenge la contribution na ye peto ko pesa bisika nini ko tika ba contribution na. En tout cas merci beaucoup na bana mama to continuer kaka union en prière to kanisa makambo kene malamu. Totikala kaka le même mardi tolakisa kibino visite oyo notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi asalaki na Radio Maria. Ndeko Jimmy Mukendi, bonjour. Bonjour Ndeko Nangai. En tout cas, esengo mingi koyamba na Radio Maria où tu peux participer na messe, il y a ouverture, il y a Mariaton. Esengo ni nous en tango moni Radio Maria. Te esengo eza makasi. Na ba capacité nyonso na kozala nango à travers les médias. Na bandeko nyonso na yebi. Na bandeko nyonso to sala kana bango. Na kosenga na bango ba contribuer efficacement. Amen. Pote na Mariaton oyo Radio Maria et fungola ba station et belé à travers la République démocratique du Congo mobile. Na ebsabino sekele moko na mutu kana ngai. Na toujours Radio Maria. Radio Maria est à grâce. Est à grâce pour les chrétiens catholiques. Yango wana toko senga penza na bandeko bazana 4 coins de la République démocratique du Congo. Ba contribuer na œuvre parce que eza œuvre moko na kotala yango. Toko comparer te biso bana maman to zaka modeste hein. Toujours que vous voilà. Vous appelez la KNB Kinshasa na biso. Qui l'équipe partout. Yango la peut te lancer bikolo. Kuna pe to chama kelele po bana mama nyonso ba contribuer na masolo ya Mariaton pe ba grâce ya landa bango et puis tout ça makambe belé na ba médias en matière de communication parce que ya ngonde to tangi a pe na mikili ya poto grâce ya wana to kabola ya ngona bandeko to ko kamba pe ba bilenge o bazako bibasika na université pambate au lieu to kenara ko betela mikolo porte biso moko na ndenge na biso to ko sala moi misala ya mike pour te ba jeune pe va se retrouver. Mercredi tolakisa kibino attitude nini mwasi oyo akufeli mobali akoki kozala nango surtout soki ebembe ya mobali na ye eza nanu na se. Chasa eleki partout lelo magazine na bino KNB eluki koyeba attitude nini mwasi oyo akufeli mobali akoki kozala nango. Poto yeba pe to mona na ba mikolo ba mama na biso soki lelo akufeli mobali okomona mama avandaka na se akobouger te bako accompagner kai na makambu nyonso mais akokamwe ekokoma ke soki mwasi akufeli mobali eke bato o bazalaki na ba problème soit na mobali na ye okomona komi koyamba bango contre cœur yenesi ya kosilika to kozaba attitude mo ya mabe epa na bango. Or ebembe ye moko azalaka susu na ennemi te voire même na ba témoignage na ye to yebaka ke mutu akufi azalaka toujours na témoignage ya malamu et bongo biso o bato kotikala vraiment to kosenga na ba mama oyo bakufelaka mobali attitude na yo fo ezalaka ya malamu pe fo vandaka na selo kwa bavandisi yo na ba directive o belle famille to famille na yo ezopesa yo. Na kala kutu ezalaka soko moni mama akufeli mobali okomona bakokata ye kovo suki nyonso balongoli oyo ezalaki signe ya humilité avai na se akolobaka mingi te akozala pe na kanda te mutu nyonso oyo akoya kola assister ye mpona mobali na ye akufi akozamba ye ndenge normal ata azalaki na mabe na bango ata azalaki na rancune na bango mais na ere wana akomanifeste yango te vraiment tokosenga na basi oyo bazokufela mibali
zandaka directive oyo belle famille to famille na yo to pesa yo soki bavandi si yo na se vanda na se ekozala malamu te soki okomi koyokisa bato soni ekozo répondre kaka bato babe ata bayebi soki mutu wana nde mutu aliaki mobali na yo vraiment yo fosala silence ovanda kimia omibatela mpe poza mpe mpona intérêt na yo po soki obandi koagir mabe bakoabandone yo kosutuka ata mutu akosokola yo akozala ata mutu akoassiste yo akozala te. Kinshasa et l'équipe partout. Kaka le même mercredi, to la kisa kibino ndenge ba kino ba réagisaki par rapport ya ba agissement oyo Veve Amazon aboya ki kopesa Verkis Mbote. Kinshasa et l'équipe partout le magazine na bino KNB toza na kati parler du peuple awa. Koyoka un peu réaction ya ba kino par rapport ya agissement oyo maman na biso Amazon moi si ya papa Wemba a sala ki lobby vraiment a rejeté ki ba musicien mingi o bazala ki pe ko banga ko ya pembeni na ye komona ke moko ya ba o bazala ki pe proche ya mobile na ye na musala ayaki ko pesa ye Mbote vraiment a rejeté ki pe sala ki soni et sala ki pe ma pe ba misusu ba banga ki ko ya ko pesa ye Mbote vraiment boyoka ndenge ba kino ba koloba na micro ya KNB. En tout cas netinga na sepela ki nango te sepela ni nango te po ata moto asala ki o mabe soki aye ko lelisa yo seki alingi yo mais ajustement na ye epa nanga na sepela ki nango ata mukete. En tout cas wana na yebi yango te mais entre bango na bango to yebi makambo te mais ajustement na ye bato ebele ya mama Amazon aza semeki nanga naza leki ya papa Wemba leki ya Edox Dieka ngai mais to sepela ki nango te soki ayaki seke ata moto abomelaki o moto soki aye na matanga il faut limbisa ye po entre ye na nzambe na ye ata mobali ayebisaki eke moto asalaki nga mabe mobali akei il faut oyamba moto nyonso akoya olelisa yo epa nanga namonaki yango mpenza mabe conseil na kopesa ye ke prochainement atalika mosusu ekozala agissement oya ndenge wana asala yango lisusu te po bazomona ye monde mobimba bamoni eza mabe na matanga moto nyonso ata asalelaki yo mabe il faut yamba ye ndenge wana po nanga vraiment namonaki eza mabe po na ntango ya matanga moto so likambo soki ekweyekwe eza matanga po akolamuka su te akei omoni baninga mosusu ntango bamoni acte wana esalemi mwa bapesa esumbote te eza kitoko te Verkis apesi Mbote apesi mama Amazon Mbote malgré bato ebele baolanda makambo apesi mama Amazon Mbote siko bamisien mosusu bazalaki na nsima bawera batiala mwana do ta bamoni acte wana mwa bapesa sumbote eza te baleki na bango bakeye eza kitoko te biso ozali bana mike na kati ya Kisasa tokoli awa tomoni ndenge nini Verkis aide bapapa Wemba baemeneya baevoloko do bamisien nyonso ya Congo Verkis maintenant a contribué na réussite na bango même soki mabe moko bo ezalaki mais moment penda ezalaki yango te moment ya matanga o Verkis aye kokabola matanga donc mawa na Amazon elongo parce que Amazon ndakufeli mobile Verkis azane pe liba koya na akozane pe na ndako avandi ko ba prêtre bele pe baye na bango te mais tango ayaki alingaki ata soki ako saboter ata peut-être à silence menenga asalaki geste wana mutu nyonso amoni na tele bato bakolobela eza kola mwa moke koemilie onamonaki mpenza na mosapi asalaki bamenace moko boye ntango nyoka alonga ye kosowa na ye esili après tomoni mpenza pembeni tiala mwana pembeni nini tomoni asali maboko boye otebi te alobaki nini en tout cas alakisaki mécontentement moko boye bon conseil oyo nakopesa ya mama Amazon ezali Amazon azali parmi basi oyo ba musicien ba valoriser lokola ba Francine ba Liliane ba mama Kelani ba Bia yepe Amazon azala donc azala lokola star akoma lokola mama pe ya ba mama na kati ya ba mama bauti wana kolanda ndenge bakino vraiment balobi na micro na biso ya KNB biso pe na KNB tokobeta vraiment c'était na mama Amazon tokoyebisa o mama oza mama ya bana ebele bato baye ko assister faut kozala mutema munene ata mabe ezali vraiment kokaki ko agir bongo te okoki komibomba pe o se réserver o sala o agir ata na nsima vraiment agissement na yo esali bato ebele pasi vraiment tokosenga na yo mbala nsima ta likambo ezali o agir bongo te. Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi, to la kisa ki soki nani akoki kozala élu comme président et à opposition. Kinshasa et l'équipe partout le magazine abino et kisina commune ya Gombe pour na rusolola na bakinoa ba biso
nani oyo bango balingi azala prochain candidat na ba élection ezali koya côté ya opposition boyo kabakino ndenge ba s'exprimer na micro na biso ya KNB. Il y a un leader charismatique, hein? Un leader naturel. Nous allons la famille patriarche, à la patriarche. Donc, nous avons cette question pour venir à Congo. Nous avons Papa Tshisekedi la candidat. Pourquoi? Parce que Azamoto a lutté pour la démocratie. Ce que le bateau Tangiwana, la démocratie, c'est parce qu'il s'est sacrifié. D'un côté opposition. Vitali Kamere, ça fait tout jeune, solo la rapé qui toque, ce qui a passé, qu'on a la paix malade. On a quand même le bandé. Non, on a dit que tu peux en appeler Bondi pe mingi au pona biso. Bondi mingi, biso nous sommes tout monde écoute que. Après on a la présidente à niveau ya l'Assemblée nationale, alors mon gars qui a monté moko quand même ce qui a passé peut zapper ma bête. Donc les candidats des Tshisekedi tellement il a souffert pour ce pays. Si nous sommes arrivés à ce que nous sommes, c'est Tshisekedi qui nous a entraînés sur cette belle voie. Il s'est opposé à la dictature de Mobutu. Et maintenant, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons lui dire non. Na opposition, toki ko chama tungulu. Na opposition, papa Tshisekedi a koli mingi. Je ne pense pas que na ajina ko rosala loka malunga. De peur que a oumelate lokola Mandela. Mais parce que Matungulu bon, Matungulu a sali lokola matata pono, Matungulu a sali na banque mondiale, a une expérience makasi. Ba congolais mingi ba yebiete. Pas ça trop bavarté. Mais Matungulu c'est un homme sérieux. Soka simbi mboka oyo ko dirigeant aussi le plan économique, diplomatique na ba makamu mususu. Ala moni eza Moïse Katumbi. Vi ba réalisation na ye. Topona mutunga pona ngambo asali déjà to moni na mazembe et puis aza mutu mo aida bato facilement. A mutu oso likambo ezali a se pota garant pour aloba pour sala azongo en charge. Donc pona ngala bato nyoso wana Moïse ka ndimta kozapo. Candidat président pour la opposition ngala monika Moïse. Pour déjà accepter que moi parti muké azui Congo en miniature. Bumbashi to moi mambo sala déjà. Sikoyo le kwa sala muké azaki na pouvoir muké ko sala le kwa so azui pouvoir ebele nyonso. On s'appelle mambo bien to bité ko sala nyonso na Congo ba ko sala mambo mine na Congo. Pona c'est Moïse Katumbi. Mazana mutonga na kokio pona te. Mais bango mo opposition ba sangana batala nani o ba moni aza capable o ya koki ba koko tia wana. Ba kinoa ba pesi ba avis na bango mais biso kande to loba juste que mutu o azali capable o azali compétent yende akoki ko postuler akoki ko poser candidature na ye na ba élection azali ko ya côté ya opposition. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya vendredi magazine na bino et proposaki bino réaction ya bakinoa pona koluka koyeba soki virginité ezalaka kaka na valeur na Kinshasa et pas ya ba jeune fille noma. Kana moni suna virginité za suna valeur tena kata Kinshasa parce que ba parents baza mal payés bana misère koti na mboka bana kolie komi pasi au mwana 10 11 ans aza sous vierge était déjà comme des vierges. Parents bazana bana âge wana magembo que comme na pasi ko futa ba parents comme pasi balexa bana nzila nzambe. Malgré tout avec Dieu tout est possible. To ça na nzambe akoide bango kana bana wana miracle ezalaka. Ezaka na valeur nango parce que so kutani mwana mwasi soki abali na vierge dans honneur ya famille okomaka fille moko outi na famille mo respectueuse. Donc et qu'on peut se valeur même na famille mobile non même mobile wana a rosala na yo arrondima na on te que non na bali mo si vierge donc et rosala bien donc pour ezara sous te comme rare ba fille belé ba comme lopo aba la vierge akoki fille mo ko vanda na ya ndimi na na za na vierge mais entourage tant ya zolo ba entourage ke ngani na za vierge ba ninga na ba benga yuma baloba yo ti lolo za vierge ya wayuma ofungwa mate ozala nzela te biso to na nzela tamsusu na influence baninga tamsusu na nzela classe tamsusu peka na lopango kaka boye akoza influencer akekolinga abebisi virginité na ye bana siko balingi siko mbongo po mwana azali ma vierge bana na momoto zali eza mwa pasi mwana zo bana mobulu na 12 ans 10 ans mwana banisha kolinga ba mibali ta famille lo bébé la bona boye ezate
mpo nini bana deja ya mbula oyo toyebi nde ntango mosusu lokola tozalaka bien kasi na momo tozali oyo bana surtout vraiment baza su bien te. Totikala kaka vendredi tolakisaki bino ndenge bato ebele na Kinshasa basalelaka ba réseaux sociaux sans qu'on maîtriser. KNB Kinshasa et l'équipe partout depuis avènement internet au Ezali Bongo autoroute et information qui fait du monde actuel un village planétaire. Plusieurs réseaux sociaux et commis développés, mais un constat qui reste est que bateau baza adhérer facilement et vite, mais baza la maîtrise parfaite quant à l'utilisation des réseaux sociaux locaux là, Twitter, Tango, Imo, Viber, Windows Live, Skype, na ba réseaux sociaux mususu. Sextap oyo ekoma kosala ba scandale, sextap oyo ezali censé kozala paysage privé lelo yango nde eza kotia embrièmement pe kokoze ba dégâts irréparables. Mauvaise utilisation pe manque ya maîtrise ya ba outil wana lelo ekomi kokase même mythe ya ba oyo baza tenu kozala na comportement moko respectueux et irréprochable. Mais chose étonnante, alors qu'une certaine opinion pense que la maîtrise d'utilisation d'un éthique est réservée à une catégorie de gens, c'est-à-dire une classe sociale donnée, des politiciens, des pasteurs, des prophètes et des hommes d'affaires. Nabat auto tanga kutu bangonde bazali na manque ya maîtrise pe manque ya gestion ya réseaux sociaux on a parce que une fois vidéo il y a la personnalité eza en ligne ezo mema conséquences néfastes. Sur le plan moral, les a comme ma rupture, il y a cohésion familiale, les a qu'on détruit crédibilité, paix, intégrité. Sur le plan religieux, les hommes ma méfiance, ma perte de confiance auprès de Bastal Yanzambe, les hommes ma malédiction pour par mégarde, peut-être moi n'accord qui n'est pas camarade naé, à l'accès vidéo mo sans qu'il y ait ba taliba à mon unité à papa naé pe azaya kulakelama. Comme concept que c'est dans la paysage nion sur internet, ceux qui osent maîtriser tes outils internet. Kokota te topé ko salela bisalela salela te pour ko simba touche Kinshasa et l'équipe partout. Merci l'attention pour accorder Kibiso magazine ya lelo et komina suka. Peut te présenter qui yango na boulevard du 30 juin. Soki olingola ta kitoko lokola ba présentatrice ya KNB adresse ezaka kamoko avenue ya la numéro 21 na commune ya Kasavubu na Dorcas Confection. Kinshasa et l'équipe partout. Moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama